Voilà, Bolo Coco officiel, bienvenue sur notre chaîne. Bonjour et bonsoir, et bonjour Nababouni Nabiso. Batutu Batalara Dorcas, c'est Bolo Coco. Excusez, on dirait encore des Bolo Coco officiels. Je vous aime tellement. Abonnez-vous massivement et partagez notre vidéo. C'est Dorcas Bolo Coco à la présentation gauloise et Abakouk certifié. En tout cas, je vous aime, je vous aime. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement et partagez notre vidéo. Abino batu bolingaranga, ngapena lingarabino mingi mingi mingi, il y a trop et surtout mes abonnés. Bayo pour botalaranga. Mais vous s'abonnez en tout cas merci Nabino Boza et Billy Oyo bolingara Bolokoko la gauloise Nabino Abakouk Nabino en tout cas merci Nabino Nandenge Yakosakanate. Voilà, un grand merci à Sam Coucou le nécessaire à Moté Mémé Coucou, merci à Mama Zozona Inde, merci beaucoup à le précaré du chef Balobi GGK Manda, le précaré du chef, merci à toi, un grand merci à Willy les Gabonais, Hervé Mikaïlo Mabata l'ingénieur, merci à toi, merci Nabatutu au bolingara Dorcas et Bolokoko Mazozona Inde, merci Nayo. Les Abakouk du monde entier, les Gaulois, Nalingarabino Mingi, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et partagez notre vidéo. En tout cas, mais avant de signaler la conscience du mal. Le quatrième partie, il y a film, il y a Kitoko, conscience du mal. Et reçu que la michou n'est na Serge. En tout cas, tous autres hôtels, et puis reçu que la bambino, ah, moi ça taille, moi c'est qui toque. N'engenini. Partagez film, likez, commentez. To s'abonner massivement, to partager yango et batutu botel rabiso to bengi bino boya bo consommer film wana la conscience du mal et zabongo na les Abakouk de SB officiel, partagez notre film et likez. Je vous aime tellement. Voilà. Banderoba bolingo ba o tu bolinganga Dorcas et Boloko kwazali to zana prononcer la bino ba analyse. Voilà. Dans le baranabino, nous avons analyste, mais la ligne koya kopé ça va point de vue parce que moi je ne suis pas là pour analyser. Bah na bateau va analyser les bateaux yo, qu'est-ce qu'il veut? Et ça bateau ba analyste hein, ne va pas analyser tenga ça analyse, tenga na rande ko loba. Na ya rande kopé ça va point de vue nanga. Nathalie émission ya ndero moro boye. Sur Matanga, na sur arrivée, même sur habillement, il y a Jérémy Chaban. Vraiment, et comme Moussingaï. Ce qui te dit que Narba Matanga, potota la Eleli Yabatu. Nenge Mutuana Zolela, est-ce que Zolela na Mutema na ye mobimba? Est-ce que Mutu Oyo, Denga Lati, Alata Rakaka Boye, habillement, ya Zakaka Boye na Matanga pona nini? Ya Alata Rakaka Teni O na Matanga pona nini? Aleli Makasi le pole vraiment. Eza soni. Nga nebi ke matanga tokendaka biso tukolela. Nebi te ke matanga comme à place ya salle de jeu et comme à fête nebi yango te. Mais comme matanga Richard et bongwani salle de fête et bongwani salle de jeu. Matanga Richard et comme il place oh batu bazoya hotel banani baleli makasi na banani baleli te. Est-ce que kolela nyonso o Belgique a leli Richard? Biso to lobeli yango te. Excusez, tout le monde a comment bien qu'on l'ait la belle vie? Mais la qui dit que Belza le Richard na mutema mobimba. Mais qu'on l'ait la Jérémy. Bobo yango. Et ba l'âme de crocodile par rapport à Nine. Par rapport à Nine, il y a ba l'âme de crocodile. Oh, Jérémy a l'eli Richard est comme une lame de crocodile à Nine. Donc, il y a Belvine qui lame de crocodile. Il y a Belvine qui lame de passi. Il y a Jérémy qui lame de crocodile. Donc, Belvine lame de passi. Jérémy lame de crocodile. Eh, Natacha Boto Zagara. Donc, Jérémy, donc, il y a Jérémy des Amabé. Donc, on l'a, il y a Jérémy. Neva kolela mabe. Donc Jérémy tia qui matanga wana soka kanisi ba bien fait à papa Richard a kanisi evandeli façon on va vendre qui na papa Richard et ça lui est pas ya koki ko supporter té et puis à Leli Makasi.
yango nde choqué bino bato famille libota un moment on pose en avant non bien boyo kaka soni et on a monaka bino boyaka oye penza ofungoli caméra oye osala analyse yo wana obandi mpe koloba esalaki ekendaki tala bato mosusu wana baye matanga na barame de crocodile baleli bete sikoyo bozalaki na besoin nini il fallait Jérémie alexa bino ke aleli Richard na cher ami s'il vous plaît les amis soki bozona baanalyse ya kosala te lokola bomi mpesa bakombo baanalyste soki bozona baanalyse ya kosala te bovanda kimia bolobela baevenema ko bolobela filme botina bato bambriema kaka bino wana Jérémie fallait asagenue devant Belleville afukama apesa Belleville mbote kaka bino wana Jérémie aleli papa Richard balame de crocodile bato bamona ye baya kotia ye bacaméra yango aleli kolela Jérémie amonaki ke bacaméra ezalaki tout epa Belleville asalaki yango bacaméra epa na ye te Jérémie pas a star na minute o Jérémie na Belleville il y a pas match na minute otem so audience ya Jérémie eleki ya Belleville tokosa bato te toloba vérité audience ya Jérémie eleki ya Belleville musika na minute oyo audience ya Jérémie eza likolo ke ya Belleville na bakamera bamoni ke mutu azolela ye nde toye epa na ye babino molinga ye bakamera ezalaka uniquement na elongi ya Jérémie na elongi ya Belleville parce que Belleville ekina otundaka bino question mikoni nazo comprendre te borépondre anga pe te Belleville yango aza nani mwasa gouverneur banda mpe nayeba ye nayoka yaki na mobali ya sango te nanu nayoka ya te na mobali ya sango te lokola babiso tozalaka na interne esimbi te ata boye ya Belleville nayoka te nayoka kaka bacomédien azalaka na papa Sudiata veuve ya papa Richard abima na nani boye kabongo toyokaka kaka me nanu tomona te oke Belleville avivre na mobali moko ya sango ya kombo ya sango ata Belleville azalaka mwasi honorable moko boye ezala te depuis epoka Mobutu ti lelo gouvernement ya Fachi eye Belleville ata mobali malongaki na gouvernement ya Fachi parce que Belleville yango azalaka nani oyo bakamera il fallait ezalaka na elongi ya Belleville bakamera koka kolongwa te na elongi ya Belleville eya na elongi ya Jérémie te yaya star balandaki kaka Jérémie alikolo Jérémie aza star Jérémie alikolo makasi na minute oyo toloba vérité Jérémie aza likolo na ndenge kosakana te audience ya Jérémie eleki ya Belleville naoloba ngo sans polémique même bato baotala biso bazocomprendre naoloba audience ya Jérémie eleki ya Belleville musika Jérémie aza likolo soki ozomona bato kutu bazowuta poto bazoya kojoue epai ya Jérémie c'est parce que audience ya Jérémie eza likolo soki azalaki na audience moko ezalaki faible bato banga baluka ye te ebi combien de gago elekaka bato balukaka bango te mais pourquoi baoluka Jérémie parce que audience neza likolo donc bino boye matanga boye kotala nani aleli na pasi nani aleli na pasi te donc mpona bino bato le genre de famille libota Belleville ne mutu alelaki papa Richard na pasi oui c'est tout à fait normal Belleville faya alela papa Richard parce que papa Richard aza mobali na ye veuve ya papa Richard c'est Belleville c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal il fallait alela makasi alela bana ya papa Richard alela papa Richard po ye na papa Richard bazalaki na liaison Jérémie na papa Richard liaison ya bango eza ya mosala ezalaki ya bolingo te mais Belleville na papa Richard batandama tosola pembe tobeta lisolo ngo kitoko ti tielanga jem kuna parce que bino bolekisi lokola boyebi ke Jérémie yaka korépondre nde bato te bosaleli ye baémission bofingi ye toke ya mibale photo bomoni balobi Jérémie alataka kaka même elteni na matanga mpo na nini kisi ya makasi yoka nyesa bino omoni na vandi ya mpo nayebaka Christ oyo aza na nsima kamera aza ndoki c'est-à-dire ke nga mpe na ndoki
Minute sur que la minute Chris. Pour n'aller baquer, Chris avant Ndoki, c'est que n'a pas na Ndoki. Bino boye bindeni que Jérémie za mutamisala mabe bino baba simbo baba na nzambe. Pour vous découvrir que Jérémie za mutamisala mabe c'est que Belvi za mutamisala mabe. Pour Belvi aye bindeni que Jérémie za mutamisala mabe. C'est que Belvi a meka Jérémie trop. A moni que simité a kokite, yango moni a découvrir que Jérémie za mutamisala mabe ya monde mabe. Pour habillement ya Jérémie à matin, comment qu'on choqué bino et troubler rabino. Chacun de nous a un habillement na ye. Mutu mutu na matin, papa Wemba, abanda koya matin ya batola tara la gomme ya Tigo. La gomme za basinga bleu, je me souviens. Ce qui n'a pas si bana matonyo bozo abolo belanga. Papa Wemba banda kola tara la gomme wana ya bleu, ba benga la gomme ya Tigo. Yango papa Wemba banda kola na ba matanga. Muma tubakanga papa Wemba ndokite. Comment bien que Jérémie a un même habillement à matin à Djani, a un même habillement à matin à Papa Richard, et comme que Jérémie garçon à Kissi, et la mawana Lati, et ça va Kissi naïe. Mais bon, il y a bien que la mawana Jérémie à Lati, et ça va Kissi naïe. Question à la autre nabino yangoana. Comment vous voyez que les mawana est la Kissi à Jérémie? Comment vous voyez que la mawana est la misala mabe à Jérémie? Pour bien que Monica Jérémie Latine est là-bas, Anna Ramadan a misma, a bâti la main de Nicolo. Ce qui peut matin à Djani et Yaki, écoute qui est dans Ramadan. Ce qui est Ramadan, et Ramadan au Ramadan, n'a le bien Chris. Ce qui écoute qui est dans Ramadan, et Yagi Momo Bani. Ce qui écoute qui est dans Ramadan, et ça lui fait que matin à Papa Richard, écoutez dans Ramadan, et Alati habillement, à quoi ça vous gêne? Oui, les amants il y a critique ou comment? Les amants qui a au film dans mon tuto n'engeni. Oh, Jérémie a dit Papa Richard, il n'y a pas cité. Ouane a liboso. Oh, Jérémie, il fallait affouer mais la Belvi aïe, belle, sincère condoléance. Parce que Belvi, veuve, il y a Papa Richard. Il y a fallu Jérémie aïe, ça y est, sincère condoléance, belle. Le rôle a boy, ça y est, sincère condoléance. Problème. Jérémie avait reconnaissance. Herbe bengi famille libota ba yopé sa fière. Jérémie a Kélémi a Kéité. Mais Jérémie a sa famille libota. Jérémie a sala ba héroïne, nana ba héros naïe. A sa famille libota il était aïe. C'est déjà le passé, nous vivons le présent. Bazalaka ensemble. Aujourd'hui, bazalaka ensemble était. Aujourd'hui, Belvi, Jérémie a un ennemi géré à Belvi. Sinon, vous avez la besoin que Herbe a une famille libota. Il fallait Jérémie a vendu, à qui est pas tellement ta famille libota. Pour éviter des problèmes, Assimi Zela a accueilli. La caméra, le rôle de la polémique, il dit que tu as intérêt de la polémique. Va filmer Jérémie, Jérémie Zokende. Où est le mal? Le baron a un musée, où est les valises? Qu'est-ce que vous cherchez dans votre Jérémie? Quels sont dans votre famille Libota? Déjà, Bokabwana, Jérémie est un ami no kate. Bozo finga et bozo loba. Si batu tu j'aime batu langa. Boyemi ti ke bomoya ki ba désordre wana. C'était prévu batindela ki même Jérémie maloba que Jérémie a matanga te. Yango moni ba bi que Jérémie a una garde te. Jérémie a comment le loko to na ina tunya yagi. Nabiyagi Jérémie Chabana comment na garde na yegi est-ce que bon kala. C'est-à-dire que garde wana za ya lelo te Jérémie a joué kala. Pour un star. Bino molinga ki ba tu ba sécuriser Belvi et ba sécuriser Jérémie. Ba tu ba sécuriser ki Belvi, ba communicateur ba comme ba ta sécurité. Yama na ba tu bino molinga ki n'est communicateur bah comment qui va ta sécurité il y a Belvi il fallait Jérémie bah la théâtre oh il y a qui n'a pas comment ta sécurité naïe bon que tu plus loin bon que au fin à Darling Palata parce que Darling à l'écart qui n'a Jérémie Darling a comment jouer trop pas Jérémie mais finalement le genre de famille Libota bon ça malade on a problème sérieux bon vous avez le bolingi bon vous avez maman le bâti donc bino pour bino tout c'est normal.
Allez, la lame de crocodile. Il fallait, Jérémie avait un grappe. Pour Belgique, il n'y a pas reconnaissant. Ceux qui sont à base, au bazar, un gratte, le la Belgique, non, on a monaté. Vous savez pourquoi Belgique m'a ramené les ongas à Simé et Sirte? Parce que Belgique a reconnaître mon lame où il y a batouté. Lélo, Jérémie a yébana pour la Belgique, c'est faux. Jérémie a yébana pour la Belgique, hein? Il y a combien de gens au bazar na kati ya Bel-Air Télévision? Oh babanda li bosso ya Jérémie na Bel-Air Télévision. Bazar le l'ont reconnu. Mais si Belgique faisait des stars à son la batouana, non, cité ma commode parce que Belé va jouer un peu pas Jérémie. C'est les batoumousou sous bazar wana. Babanda li bosso ya Jérémie. Belgique ko sala bangote. Jérémie ayi ami sali ami na marque na ye. Ami sali ye moko ki Jérémie na ye. Allez lelo comme Belgique et qui? Si on va faire vers des stars à sala batu bazakuna. Qui fait vers des stars ni na moni no Belgique ça sali mutute. Mais non mon na comment faire vers des stars les blague hein. Faire vers des stars c'est si là. Tout le monde na bambino ba uti na mannequin ba na théâtre ba yebani. Anaël Aouti na ba TikTok, aye na théâtre, aye bani. Wana ne faiseur des stars. Faiseur des stars, aza mouton te gazara. Paye, babilo moi ya pas ma pas mo te genite. Faiseur des stars, aza mouton to moni ke osai, oh penda ke aza penda créateur non. Mouton a créé, c'est Belgique qu'on dit. A créé moi no. Belgique a créé Netinan. Jusque là. A créé Jérémie, hein. En tout cas, Belgique supportait cité à Jérémie. Jérémie a fini yoté, a yéné matin à l'élite papa Richard naye, a sauvé 20 minutes koki ya. A soigné naye na moutoute, a créé naye moutou problème ité, a l'élite naye papa Richard naye, a tali babola moutou, batan ba vendre na papa Richard, ba moi o ba passa, ba kambubasa, Jérémie a tali nyonso. Ne sali kalela. Jérémie peut me dire que les journalistes, c'est la caméraman, il va retirer la caméraman, il va faire belle vite. Donc, jalousie est pour la caméra. Donc, star dans ma tanga, on est la belle vie. Ma star va vérité. Mais là, il va pas Lomé, va pas Massoumou, va Oxygène, va Mama Top, va on va dire que va starter. Donc, vrai star est une belle vie. On peut dire c'est ça. Pona bangone pona mama na o ba telema ki ero yeki ko vanda bangone bakanisa ke oza star be oza start oza loko te mayansi o loko te mayansi o loko te o start et mona ni ke na matanga bozaki de mona matanga na bozaki des stars veut dire que Jérémie est star yo za star parce que yo ko ki fixer Jérémie te na deuil et pèse au vertige. Yo linga ba caméra za rana elongino oza nani o caméra za rana elongino tika Jérémie kana na makambu ya na vandi be na bébé Jérémie na koti moi $50 ni kamoyo na vandi be na bébé Jérémie na koti moi $20 $30 ya makambu na ka lobela yo euro be vina koti $1 ni kamni na koti $1 euro na lingi biloko wana te pardon ya bondoki ve koki mais on a dit que on a dit que on a dit que on a dit motika Jérémie tranquille aroma évoluer na ngambu na ye Belvis la en habitude na yo na batu na yo bo supportaka matange si eleki motika ba analyse à la con na boza ko sala ba analyse mo rezanga mutuna makolo que parce que Jérémie a fait ça Jérémie a fait ayaki matanga il avait droit à repasser à Bana Richard Mbote. Avec il a droit à repasser à Mbote. Parce que il a vu via Richard. Le rôle de Yomo, on mis via Richard. On mis via Richard et pas à Papa Serge, et pas à Maman Top, et pas à Monseka, et pas à Papa Lomé, et pas à Papa Massoum. Yo on avait via Richard, on avait via Richard, oh Jérémie, n'a pas payé à Papa Richard Mbote. N'a pas payé à Papa Richard Mbote, il fallait que Jérémie a payé ça pour vivre Papa Richard. Dans soutenir la sota qui aura ma bé, yo solana mutute. Yo bilo ba c'est la grâce mise. O solana Karine te matine de lombongo ovi deni.
Yo solaka na Jérémie te. Molinga Jérémie apesa mbote. Apesa mbote pour simbise touche. Apesa mbote pour créer ma problème. Et comme ça, aïe, qui compose belle mbote ami qui ici. C'est mutu na mutu garder banque na ye. Évoluer na ngambu na yo, Jérémie a évolué na ngambu na ye. Bon, ata za na kiss. Ate la mani wana eza ya kiss. Eza ya ye. Bino moso ba bilamba la bino. Yo belvi na matanga bato yo taraba ma papa. C'est ça yo za kiss landu. Bon mutu amona kindoka muninga saka yeba mtembisa mabe. Po yo na ba matanga so kanyi maboko te. Oya takaba ma papa c'est ça yo poza ndoko mtembisa mabe. Po yebi ndeni ke Jérémie azando ki saka yo poza misama bino ba bo misama moko. Pour moi, il y a un c'est-à-dire qu'il y a un doki. Nous avons dit que Moutou a un doki. Biloro to lingite. Bon, pour moi, théâtre, théâtre koufi. 20 quoi dit? Théâtre koufi, to bobo biloro to lingi en côté. En tout cas, merci d'avoir retour Bolandinga. Consommons notre film que la conscience du mal. Partagez et likez, commentez. To lingi bino mingi. Bino bato bolinga biso biso to lingi bino. Partagez, partagez, partagez. On vous aime tellement. Abonnez-vous, abonnez-vous et te koutani à la prochaine. Merci à Christophe derrière la caméra. Te koutani à la prochaine. Bye bye.